dongo dongo. Boye malamu na makusa ekolo, leo tokolamba dongo dongo elongo na bino. Bozwa bakiti bovanda pona tolamba dongo dongo elongo. Pona kolamba dongo dongo na biso, tozana na posa ya dongo dongo ya ngoko, tozana posa ya ndembi, tozana posa ya litungulu, poivron na pilipili. Na mwa bicarbonate mukie ya kotia pona kotia lisusu mwa zeyi makasi na dongo dongo. Tokobana nanu na kokata dongo dongo na biso oyo bozomona awa. Tolongoli nanu parti ya likolo, apres tozokata yango na parti mukie 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 mukie. Tozo continue kokata dongo dongo na biso, tolongoli mitu na suka. Tozo kata dongo dongo na ba moyenne. En tout cas ça dépend hein. Ça dépend ya mutu lolenge oyo alingi koliela dongo dongo na ye. Ba misu balinga kokata ngo minene te, misu balinga kokata na bango mikie 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 mikie. Mais so kokata ngo mikie makasi, on totia bicarbonate na nzungu. Dongo dongo ekolemba et puis ekopanzana esala kitoko te. Donc de préférence faut kokata ngo minene. En plus pour na bépice, biso to pona biso ka bépice simple hein, pour na kotia. Ba misu batiaka solo. Ba misu batiaka solo na kati pour na dongo dongo eze eloko mo vraiment pe malamu pour na nzoto. Esungaka pour na glycémie, voilà. Maladie ya sucre ebengami na komba diabète na lingala. Ça. Esungaka pour na diabète. En plus soki po ozolia yango faut pas ko abuser hein. Parce que si vous abusez nango, vous avez hypoglycémie et puis ekoma mabe pour na nzoto. Donc si vous avez pour ça kolia yango, vous lia yango vraiment, vous yeba mukolo oyo kolia na mukolo oyo kotika kolia, voilà. Et ça au moins par semaine ou kolia yango 2 pour na mutaza maladie ya sucre. En plus pour na même chose à maladie ya sucre to koku kolia, kokoki kolia, mais so ti suna solo vraiment ah non. Ezala kitoko pona bata maladi, mais biso awa tozana biso na maladi te, tozolamba ka po tolingi dongo dongo makasi yango wana tozola dongo dongo na biso tosombi eza penza pete ya makasi eza te pona nde nazokata boye ba misusu ezala makasi penza moyo otia ata mbeli eza te et du coup il faut boire kolongola yango net oyo na suka nango eza makasi, donc il faut boire pona eza kitoko te pona kolia. Eza penza dongo dongo apeti. Bon, tosisi kokata dongo dongo na biso. Après wana tozotia bicarbonate. Tokotia vraiment bicarbonate ebele te. Tokotia juste moi quantité ya mokie. Voilà. Tokotia juste ka mokie pona dongo dongo na biso jumisa mwa zeyi etu. Après avoir kotia bicarbonate, totie ndembi ngenka bozomona. Totie ndembi, totie bépice na biso nyonso kambala moko na ngolo. Totie matungulu, totie na poivron. Toboki na pilipili na biso mibale na kati.
totie juste kaka mafuta motie. Après mafuta tozotia mai ndambu. Tosilisi tomatisi dongo sikoyo na moto. Bozomona ezali nde ebandi kotoka, totika yango etoka na ndambu. Awa sikoyo nde bozomona dongo na biso ezotoka. Tobakisi yango suko po moko ya mai mpona bambuma nango oyo bozomona il faut elemba mpenza avant ya kolia yango. Nde faut kobakisa suko po moko ya mai. Mais liboso totia juste ka ndambu mpona kotala nde nini elingaki epiesa. Parce que il faut pas kotia mai ebele po ekoma mai donc faut kotia mai malembe. Awa sikoyo tomoni bambuma nango eza na makasi. Après ça totia mwa mungwa ndambu. Après totiki yango etoka lisusu ndambu. Neka bomoni dongo na biso. Bomoni nde komo kobela. Donc tokoyeba kaka ebeli déjà. Voilà. Dongo na biso ebeli solo kitoko awa. Siko totitisi yango. Merci beaucoup bandeko balandi mpona kozala na biso na ndenge tolambi dongo ebande ntina suka bino mo bomoni. Naomeka kosala mpe mwa résumé ya biloko tolambi. Mpona kolamba dongo tozali na posa ya ndembi, tozali na posa ya litungulu, ya poivron, ya dembo mapilipili na mwa bicarbonate mokie. Tobanda ebongo na kotia bicarbonate ndambu, tozwi bepice nyonso totie. Tobakisi mai ndambu. Tobakisi na huile pe mokie. Tozwi totie na moto etoki yango mwa 30 minutes. Na 30 minutes wana tozotiaka lutu kobalula kobosana te. Tozo pe kobakisa mai mokie mpona ekoma mai te. Merci beaucoup mpona kozala na biso, kolanda biso ebande ntina suka. Ezali bongo lumière kitoko oyo azali liboso ya kamera baécran na bino kolekisa bino lolenge nini balambaka dongo. Merci pour s'abonner et pour activer cloche de notification pour ne pas rater la prochaine émission. Merci. Ngai dongo nanga nalia yango na poisson oyo ebengami na kombo ya tilapia. Bino mpe bokoki kolia yango na eloko nyonso oyo esepelisa bino. Toka mokolia yango na biloko moko batumbanga linga kolia yango na biloko batumba so bakalinga eza kitoko makasi. Lelo ngalia yango na fufu, bokolia yango mpe na kwanga. Pour le sauce vraiment naïveté, je crois pas. Hein. Mais na kwanga na fufu, il y a ma bien. N'est bien bien fait à dongo na vidéo. Na pe ko l'exisa pété hein. Pour na ils ma bien pour les autres aux hypoglycémie. Après ban location ce qu'on
tozala na sucre ebele na nzoto, donc eza vraiment bien te. Donc pour yango avec modération. Eza vraiment kitoko makasi. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.